Bandeko, ba voisin oya Karine Mokonzi, faut tala bango malamu. Bien sûr tozoyoka ke basololaki na Karine Mokonzi pona makelele bango bakendeke musala à partir de 22h bango balalaka ba raison o bapesi eza valable eza juste mais faut tala bango malamu pona kati ya comportement malamu wana ekoki kobombama technique moko oyo mindele oyo to mutu mwindu oyo balocataire oyo soki basepeli na moninga na bango locataire mosusu te balukaka kaka ba raison po te azwa problème na bango mbila yaka pamba sima azwa problème na mokolo ndako po te mokolo contre kosila barenouveler te elingi koloba boye soki Karine Mokonzi aza na contrat ya inane alors bavoisin oyo tango bakobanda kodéranger Karine Mokonzi mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonnettes mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba voisin ndenge bayaka pa Karine Mokonzi tolandaka mingi na direct Karine Mokonzi akoyamba neti ba malili na ba Anse Lozolo alobi bokeba mpona ba voisin makelele même na moi bazokende bokeba mpona ba voisin makelele alors ndenge pasalaka ba live na ye ba voisin balobi fasalaka suka 22h bango balalaka bakendeke misala donc biloko bazoloba ezali logique pe juste mais soki bazoloba bongo ekokozala vraiment selon ngai parce que quartier wana tout d'abord elobi Karine eza quartier moko calme et puis ba voisin wana bakendeke penza musala donc bango c'est possible bakanisaki voisin to voisino bakozwa ye pe akendeke musala to asalaka to atangaka alors ba observer Karine Mokonzi azalaka mingi na ndako ere moko pe ayambi bato ata yambaka ne par hasard mais bango bazo compter kaka ayambaka bato presque chaque semaine pesa solo Karine Mokonzi ayambaka mutu chaque semaine alors pana bango lokola baza na modèle à vie mususu bayambaka bato pamba te bakutana na ba restaurant pe na musala alors baza capable même makelele la Karine Mokonzi ya ba direct na ye ezo déranger na bango te mais lokola bazo kaka muke makelele la ndako wana alors bakoya koloba na 22h tolalaka donc kosalaka bamini note na butu wana baza pe na raison il s'agit soki bakoki makelele la muke bakoki pe koloba na Karine bongo ale Karine akosala te bango balala bien mpo bakokende mosala mais kokozala pe soki bayebi déjà Karine Mokonzi asalaka balive akokosala balive ntango moseleki 22h bango bayoki na mo makelele na ndako te mais na kati ya YouTube ou bien internet bamoni Karine aza déjà na live bango bakokende bakobetele porte bakoloba makelele mais nzoka makelele ekomi mpa na bango te bandeko bokamwa te boloba papa robo bavoisin wana bayebi via Karine te bakipaka Karine te ndeni bakoyeba déjà aza na YouTube ndenge nini bakoyeba pe YouTube ndenge na Facebook wana bino mutu bozoloba bongo mais bandeko na kala kutu tango oyo eza nanu te donc internet ekomi na niveau oyo te ou bien communication ou bien bapareil ya ndenge na ndenge espionnage ekomaki te basekret ezalaki ebele mais eza kobima mais lelo oyo bandeko ndenge boza boye nayebisa bino bozala sire mutu moko te na kati na bino aza na secret médical donc soki okendeke pa docteur même docteur na bombi secret na yo zala sire voisin na kokoyeba eloko yo belaka na makambo osalaka
pour biloko nyonso comment informatiser. Alors ba pirate tant ba pirataka bako kabola information par email na mutu nyonso. Donc likambo ezoleka ndenge nga nazali awa bakabolaka mpe makambo na nga na bato mosusu ekomi nga moko mpe bakabolaka nga makambo ya bato mosusu mais eza bato mwindu te eza nango kaka bapirate ya n'importe quelle nationalité. En plus bapirate oyo bapanzaka bainformation bato baza bato moko basalaka mpe bisika leta bato moko oyo kotiaka te me basalaka ngo ndenge moko omonaka bapaster mosusu na bafrère mosusu basambelaka baza na bapage ebele anonyme bafingaka bino me kondimaka te eza bango bokanisaka voyu moko boye. Alors tozonga na makambo ya Karine Mokonzi yango wana Karine Mokonzi bisika azali ntina moi abangaka makelele mpo na bavoisin me na bamoi modele ezalaka ke bato bazobima bazoloba ne mwa likambo ata na couloir bavoisin soki batie na makelele mpo na mingonga bato bazokende fo koyeba ke bavoisin wana oui bazolingo te parce que ezala kotango eza calme soki ndenge nini me na loi ya leta epekisami nango te moto azokende na metro no azokita na ascenseur abimi na couloir ya ndako asolola no na mongongo oyo asololaka aseka ndenge asekaka mpo azokende batelemi wana te no bavandi wana te batie bakiti wana te na couloir bazosala fete me bazokende. Donc moto azokende même aseki makasi soko bengi mbila olobi aza koseka na couloir mbila kotuna so bavandaki wana batiaki bakiti me soki mbila bayebisi ye te baza kokende babimi na ndako bazo l'essentiel aseki makasi me mbila kokipa yango te parce que eloko epekisami te moto azokende aseka makasi eza moi akokoseka makasi eza problème te epekisami te eza neti bozalaka na metro ozokita na metro na train soko ozalaki makasi epekisami te bien sûr ekoko déranger moto epekisami te soko ovandi ozoloba siko makasi wana ekodéranger bato ebele epekisami te me eza mabe donc bakoka avertir yo na mbila kosala yango susu te mpo oza yo moko te na bis oza yo moko te na train ovandi soko oza kokita oseki mbala moko haha obe ogangi makasi problème eza te. Donc ndenge moko ndenge tomona geste wana bamaki la duchesse bazokita na ndeko mosusu wana journaliste malili batikali na Karine Mokonzi Karine abangi makelele mpo na bavoisin wana eza normal te même kotango eza calme même kotango ezali soki nini loba fo ezala na monastère oui bako comprendre mpo basango mosusu balalaka na moi bamiso balali bamiso balamuki bamiso balali ou bien bakosala baprière donc na monastère bakoloba kokanga makasi te oyo eza monastère mpo ngasi nakende monastère na Afrique baloba toujours kote kokanga makasi te basango bakoya na prière ou bien bamasere na poto ape nakendeki na monastère ya trop soki nakomi na monastère si nayeba deja ke tosololaka na sese même batielo biloko ya kolia baye koservir yo tosololaka toujours na se même tondokende na salle moko tosala mwa musique batiaka musique na sese mpo eza monastère yango wana Karine Mokonzi ndako ne wana eza bien mais bamenace na liboso selon nga eza bavoisin na ye bavoisin ne bazomenace mpo na makelele te baza kaka contre ye baza na posa te azala wana azala voisin na bango mpa na nga conclusion eza bongo nayebi bavoisin yango te namona bango te mais modele kaka Karine alobelaka biso namoni bavoisin wana baza bavoisin moko balingi te Karine ana renouveler contrat balingi Karine aza na barapport ebele ya mabe na mbila to na mokolo ndako mpo ntango contrat kosila bato bayebaki non oyo voisin oyo atiaka bavoisin mal à l'aise donc baza ne besoin wana te mais bango mo bayebi raison ekozala nango te mpo azaka motu mwindu ekozala nango mpe likambo ya racisme te mais ezali bazali kaka besoin te
Eroza pe soki Karine azalaki mondele ya mwasi ayewana tanga mosusu modèle ka bamoni ye na barelation na ye basepeli na bango teke bazala na voisin moko azala na barelation modèle boye. Allez, tokosilakika makambo eza logique oyo ekotia epanzi likolo so barapport ekomi ebelebele bakorenouveler ete donc eza modèle bongo selon ngai. Bon, naza nango sir à 100% te, mais 70% naza nango sir bongo. Ndenge kaka école oyo mwana Olga Kabila azotanga soki 170 c'est à 70% zuite balongoli yo nga pe ka 70%. Bon, botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.